Etimbe nzuzi bana balongo etimbe nzuzi bana wana ebinzembo bayemba le bapasa le to botamaka nde nzemba Congo bayemba mapasa. D'autre part eza mabe bon okoki koboya pe coutume te so ba papa o ndeti papa moko azana na village aboti ba mapasa aninga se mapasa na biloko ba coutume yo kopekisa ye te. D'autre part eza bien, d'autre part pe eza mabe parce que yango lelo e comme ba obstacle na vie ya bato ebele ya mapasa. Voilà kindokité. Bon kindoki na ndeni pasa ba bandoki so tumbola lipasa mende li biso to mono lipasa balolinga kingo na butu ona za riba bato comment nzambe atindi bato bazala mibale na kati ya plan c'est moko pesamo kindoki ena son c'est pas ça le bas du soki ozui lipasa moko il faut faire mususu mais bokenda ku moko bola la même mbetu moko mais epa na biso vraiment ezalaka ndenge wana te mais tokutana pe air moko na mobali asepeli na yo mais air amoni lipasa na yo akomi susu akomi ko sepani parce que surtout biso mapasa auto za identique tokutana bakoko so na mingi kokona te kokona te ezaka site moko image ya Congo coin et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka Congo donc bakomba mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana ibiso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko laxia mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tia on a net te o rezo on a numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Merci ba fidèle internaute ya monde entier, merci Nabino balantia image à Congo, merci na fidélité pe confiance au bozo pezana la patrona ndenka bobi ke vérité penza et la ranamo na image à Congo po biso to ko sarate to wela na biso information te avant to la bino li solo photo vérifier oh ba sali nanyo en tout cas lokola na comité moyena pesa bino ba précision exacte lelo chez biso eza nouvelle émission ya image à Congo ici to bandaki chez biso lelo to beta masolo ya ba sheba tout kaka mais na cadre li solo le na zana ba belle dame bazananga déjà et Hervé Lola eza somo baza kokukana mais troye ba bango na kati émission chez biso na kangi baoka amba mora na entrée à ma campagne na Queens et pas y avoir émission ya image à Congo mikolo tozo ça en tout cas Queens discothèque 158 merci beaucoup na confiance au pe bopé si biso za juste na sima station ma campagne sur oza on a place à kitoko babel na no pe na kangi bango awa na si bango to beta na moi lisolo mukie chez biso na bandina na droite nanga ya bonjour Orlando na image à Congo ba aussi pla ba bata kombo. Comment nangai boule binzuzi Gisèle. Boule binzuzi Gisèle. Elle passe ça. Non, elle passe. Bonjour madame. Bonjour. Tu vas ta combo boule bitimba Irène. Boule bitimba. Batimba dans l'école ni on a Hervé. Bakongo. Ah Hervé ba maman bien. Na pesi bakongo nyoso mbote sika ba Holanda biso ba grand encore bakongo. Ba Steve Kaleba si ba Congo apa ka madame Silabelle mtata na sénégalaise ba to ebele c'est les bon habité mais nayebi kaka mama Jeanne Mombo on peut trouver baso eza ndenge nini motema ya papa Flori grand photographe na Londres li solo lelo na kati ya chez biso eza to yeba chez bango ba vivra ndenge nini ba mi bale baba mapasa na kutani na bango ka awa na bité to betana li solo ba mapasa chez ba mapasa et pas ba Congo bazala ka ndenge nini
to bana timba yem taza mukolo ya biso na et pas ba Congo donc chez bango ezaka ndenge ni so ba mapasa ba botami peut-être to yeba ezaka ndenge so botami bokoti na sama bon nayebi ke soki ba mapasa ba bo soki ba mapasa ba botami ba tiaka bango ba pembe moko na elongi na coutume na biso ba Congo à l'époque parce que biso na eloko ba benga lungu o bazaro popola loso ba chebino wana bazo embela bino banze bon comme le cas to comme na révolution modernité makambo changer ba makoma ba miko sambela ba kipama makamba coutume wana te na ebike ya coutume na biso esengaka ba biloko wana ti lelo pona bino eza to révolution eza kota balinga pa na metikali. Ah bon, tu le pas un peu bleu quand ils à la soute à ceux qui m'a passé au boti m'a passé en ario bibine dans hôpital ici à ba côté la binoka offrir moi ba sucré moi loka grignoter ba seper les cils ça bota mo ba ti ba fufu na muto na diplôme ote ba boti m'a passé ils a rendé ni bon ezaka ke loko moko eza batu mususu baza toujours lié kana ma coutume atata ba kinde to mona bo musupa ko botane ma pasa mais azaka na idéologie onaka ya coutume abite fona tie moi pembe moi nini po esala ke na boti mapasa be ba côté mususu pe akoma bango pe évoluer aboti lipasa amoni bon eza nango normal bat ba batalie ba sepeli ba prier ba tie ba musique chrétienne après ba kaboni après ba kaboni donc ezaka esikaka yo kokutana na muso okutini bato baza toujours lié na makamba coutume wana po moni ba cérémonie ba mapasa bon so po kuté bato ba koma bango donc ko prier ba yebi na bango lilo banzambe ba yemi ona ndenga bonzambe simane za mabe tant évolution mais mili sur lilo banzambe na kati deus bon nakoloba ke pona ngai na komona ke coutume ezape mabe eza mabe na sens que le monde eza évolué ba komi ko prier mais to salaka ba biloko moko ba parents na biso ba bota biso kala ba salaka ba parents ba bota mapasa kala tango kala ba salaka ba biloko moko bona ka da ignorance na ka de kaka ya coutume ko tia ba pembe ko tia ba lungu ko latsa ba singa loketo ko sala bo mais lelo oyo ba biloko peut-être mususu pe e bota ba conséquences ebele et pas ya batu mais tellement peut to comme na moi ba vie ya ko ba vie de prière to ebi que non coutume c'est bien bon ce que ça normal mais ça peut na biloko mususu que to ko sala te po ezoko bebisa épanouissement bato c'est ça habité siko koloba ke moi et tika moi bilembo pa na bino est-ce que koyemba banzembo wana nde tika bilembo to kande batia bino na longo bon etika vraiment bilembo te woni ezaki coutume ya ba Congo à ceux qui ba botami ba salio ndenge mais etika vraiment bilembo te wana lingo me mara na kati ya polémique ezalaka nango te omona te ngana lipasa mais toyebi mapasa bala bandoki emlo msupe wana bon babiloko wana pe ekomi mingi pe na base ya babiloko ba misusu oyo ezoyela biso na bavile elo po tozo quand même na baeglise oza lipasa basala o cérémonie boye il faut kota mabondeli makasi parce que cérémonie oyo basalaka otango bobotamaka yango lelo ekomi obstacle na vie na bino d'autre part eza mabe bon okoki koboya pe coutume te soki bapapa oyo ndeti papa moko azali na village aboti ba mapasa aninga se mapasa na biloko ba coutume yo kopekisa ye te donc d'autre part eza bien d'autre part pe eza mabe parce que yango lelo ekomi ba obstacle na vie ya bato ebele ba mapasa bona kindoki te bon kindoki na ndeni kindoki pasa ba bandoki so tumbola lipasa mende libiso to monongo lipasa balolinga kingo na butu mais on les a rimé bato comment nzambe atindi bato bazala mibale na kati ya plan c'était moko pesement kindoki et na sens c'était pas ça bazala kindoki te bine bo défendre on début na bi le continuera ça bata mokili nde balobaka o lipasa soko pimele eloko ba biso mutu soko sali boete non moi to tika ko santé mais na ebike si je me rappelle bien tant to daki ba mi ke moi ka mutu la likinge baluki lipasa ya na osimba ngai balusanga boye po kingo sa si tanga mo pembe po kingo sa mais kindoki vraiment en tout cas na ebike et ça la raté balusi pe bezoli muso poko ba sepe simbi na avec le mecinde kama ngwana c'est obi ke bino boa de mikolo na ebite bo vivre ndenge ni tant bobo tami bala mikie ti bokuma na ajopi boza toujours ensemble c'est pas facile bon et là on a remarqué vraiment ba mapasa o baza identique o ba kokana ba kabona mwana pasi au moins bango nyonso baza esika moko ba otample esika moko ndeti biso etozaka ba ya mikie même kolata na biso za ndenge moko
ba chaussure ba coiffure non ba parents bazolesa biso ka ndenge moko et puis tozotanga ka classe moko to bandi première primaire moko deuxième troisième cinquième nde baye kokabola biso mais même na école ezalaki somo tozosala ba aventure na ba école prof akota na classe boye amoni lipasa moko era oya boye amoni ngai mama yo rentrée ezakaka lelo okomi remarquable na école na uti kokuta na classe wana lelo na babi baza ba mapasa azokama donc il faut na bengela ye lipasa na ngai po andima ke toza ba mapasa koli bokati balia wana ya olata ndenge moko ya bon tant to koli vraiment ne to komi boto kata mo balia na kolata ndenge moko ba différencier biso to komi ba différencier biso po na ko le kaboye o lipasa me ndenge nini o ya kitenga bite oyo ane zalaki yete talanga suki ndenge zalo monite ngana kangi ba rasta me yete ngo mona e asali a planter ba kabelo donc to komba moi différence na makasi ya ko différence ya ko kesensa ko lata po bato ba différencier biso parce que celui to bito lata ndenge moko e embrouillard bato makasi au moins tam so mona mutu boya bengi yo mais ndenge nini uti ko leka betinga kara mais tezanga tenza lipasa na ngo teza yo te talanga na suki mo yesuki ndenge zate suki ne zabo moninga te suki nanga ndezabo yango pena to mona to préférer vraiment to lata ndenge moko te po to ba différencier biso tata botika quand même matata pasa ra matata so tumboli moko na zaki te tanga ko ya mikimila déjà matata oui ezalaka nango ndeti biso mbale to swanaka to swanaka makasi donc to swana donc to swani pe to swani mais siko soki yo swani singa ya koti soki nga pe na swani se ya ko donc soki problème na ye ata na sala kite so ba benga ata so na za wapi na roya babike ye ndenge oyebo ndenge oswani na yebo se ko swana pe na lipasa na ye donc ezande ngwana attendez bokol besoin ezalaka ko échanger tin ezakaka en tout cas chez bango eza boye na habité na image ya Congo franchement bete absolument le siko bien et puis bato mso bazobanga eza babaza mambo ebele mambo kalipasa zi mobala ya muninga surtout ne bokoka na boyoka ka mobala ya oyo akomina oyo ezalaka nango pe nde totambolaka na biso boye okokuta pe na mutu mo boye asepeli na ngai bon soki nazo tenir na yenga pe na asepeli singai na koyebise ke to mapasa na ko expliquer que to mapasa lipasa na nga azabo nga na expliquer na bi lipasa na nga soko talie balembola ekoto il faut tala ye bien koto balembola ekoto so moni o balembola koto c'est que lipasa na nga yaya donc ce que moni balembola te c'est que ezali ngai bon ezapa na mutu mususu pe boko ko se sympathiser na nzela bon tellement vous en peut choter ozope tempe akokutane pe masolo penza ya niteke to mapasa bona bo akokutane pe pe lipasa msusu nga peta na oya na beta lipasa na pe liso na kutani na mutu moko asepesa kinga mais na iseki to mapasa bon ekokuta pe na mutu so se sympathiser na nzela bon na nga pe choter na ina beta nga pe po intercede na nga te bon mutu ko pa ko ekokutana pe na ye akokutana pe na ye asololi na ye sikoyo tanga ko ndeni ya ko comprendre que non asololi na lipasa mso ba tezanga te ya lipasa ndeti nga bonga za nga cool nga za nga cool nga pe na kuta ta msupe to se sympathiser na ta msupe na mama kamuna na bite na mono sepe na nga ye mais no yelo pe moko azaka lokwanga supo moni poko sepe na ye ko so lini oh ya mambo za so watu balanda so balinga ba bo so lipasa malingi nete ozu mobali mobo o lipasa so bali moko fo bala ba mibali bon et pas ya biso vraiment na biso ba Congo ezaki ça maraté mais na yebi kina ba muti musu songolo to tanga kombote esala maranango mobali soki ozui lipasa moko il faut ozape mususu mais boke ndako moko bola la même mbetu moko mais epa na biso vraiment ezalaka ndengwana te mais tokuta na pe air moko na mobali asepeli na yo mais air amoni lipasa na yo akomi susu akomi ko sepani lipasa surtout biso mapasa auto za identique tokuta na bakoko so na mingi mobali moko alingi lipasa na yo akutani na yo susu abandi kolinga yo yango moi toyebisaka soki alingi yo tovandi moni naza lipasa il faut na benga lipasa na ngai mona roya na présenter nga o lipasa na mais mona mobali akomi ko s'intéresser susu na lipasa wana mais tellement toza bon ndeti ngama wana ezali conception na ngai nga vraiment na mona o mabe parce que yo lingi ngai komo keninga su lipasa na ngai wana oye peut-être po osaka na biso mais bat musu ba mona ngo normal
bamona onde bafi bakoma bango lelo ekoma nango shida bako trouver yango normal mais mpo na nga namona yango eza mabe so sepeli nango sepeli na ngai comment omoni ngai otiki ngai oke suki osepela na lipasa na ngai donc wana oye mpo non eza question azwa te eza question ya respect eza question azwa te bon tozala baide moko te toza mapasa me mutu mutu aza na façon na ye azalaka mwa bashosho na ye ngai azala mpe mwa badouceur na ngai toza vraiment na bacomportement toza ndenge moko te mutu mutu aza na façon na ye ndenge avivaka oza mpe na bacamarade ya mapasa oui toza na bacamarade ya mapasa ya mibali na misusu ya basi mais oyo mibali bakokani makasi toyebaka bango toyeba mpe kodifferencie bango oyo yaya oyo leki mais mosusu mpe bakokana te ya basi ndeti ya basi bakokana te bosi bongwela mobali bino mibale ke mobali mwa azali mobali ya oyo abosani akomi na oyo tokutana bakana na mingi ouais tokutana bakana mingi surtout ntango tozalaki vraiment bacorpulence ndenge moko tokutana bakamione mosu mobali na ye asepeli na ye basympathize bango mibale akutani na ngai abandi mpe koderange nga nayebi à l'époque te moko nayebi ayebaka te ke toza mapasa aye kolinga ye ezaka basera ba décembre le 31 décembre nde ezaki mobali asali mwasi badepense mpo bobima ekomi na ba 20 heures ye azalaki te ngai mpe nazoleka nanga kaka na bandale nakomi entre batetela lubaki na katikati wana terrasse moko ezalaki wana nazoleka namoni ami moko totangani na école primaire na lycée Bosangani abengi ngai bongo na yeki pona yebike ami wana ayebi ngai toyambani apesi nga ba meilleur ve abinanga bazobenga yo ngabinanga azobenga nga o bazobenga ona mutu songolo na komi kaka boye na moya bandi kobeta ngai olinga ngai te odecevoir ngai na solo ba dépense okimi soko nazo comprendre te ngalo bina yebi yo te donc soko na bina ye na yebi ye te ezopese kanda makasi pana biso pe bayoki ke bazobeta ngai pana biso baye Gisèle pe aye nzuzi aye ayembo atali amoni ke ezaki ngai te mutalinga ke ezaki abandi kosenga nga ba pardon lelo ngane totikali ba ami moko ti lelo dans soki na leki ata azaki na nani il faut abenga nga vandisi ngai to solo abandi kobeta liso binde na betaka mwana oyo bon parce que comment li passe na donc tokuta na bakai même bata banyongo au moins les msusu boye yes a déficit a défi moi 5 mois des jeune fille ba ko de era oya moni ngai ngabeza ngai te komi koswana o moni ozo wanga na boy bo donc tokuta na bakani be to sali pe ba aventure rebelle depuis to koma moi différence nga muke ye mo munene nde bat ba koma un peu ko yeba ko différencier biso mbali msu bazali nde to bebi za mapasa ku te na wala msu ka agenda mo bazio mais nana on a besoin moi de na mbetu na bi comment on te baloba nini ah partout ah bon izala na ngo est-ce que yela bino pena ke mutabite nga na nga moko essayer la binoti ngaboui ngazaka na nga cool ngala ko mbali mombo to zala ka peto kabo to zala so sute bo moni li pasa no chakal poani no chakalite no so baluba bon mabe makali no chakalite ngana kana nga cool nazaka cool ngala sina kuta pe na mbali peto vivant mais moko bino mibali boye aye boye komi ko tungisanga o te photo zonga nga bitenga za sina temps zonga no te parce que na sina so engagement na nga msusu na no memelo ka moko to kokana na memi pays ngani mambala problème o tenga lo bi trouver ngo normal mboke ke musika te mboke ke musika te to vandi na kata boîte to zo diverer je m'en donc na occuper peut-être bango te na tiki bango kuna bazo solo la nga pe na zo bina na ngai na trouver nga ngo normal na kuta tout moko auti na poto abi fona zo ka bino mibale azapi matata ndenge na ye na bi histoire moko boye azaki na mi moko abengi ngai ya vi na nga bire na za place boye na ye na moni bango siko ami akomi ko s'intéresser na ngai mais azaki ja ami na ye bazaki ko zaza ami akomi ko s'intéresser na ngai na ye classe boye wana za na ifasik soka bengi ngai ozap ngabi non na za na cours na ifasik ami wana arolanda nga automatiquement nga na obenga ngabi non na tinde SMS ngabi te na moni mutu na yo abengi nga bozapi to na ville place boy ye mama ko abimi
mutu va comprendre te oh ngai nde mutu nayebisaka ye ke mutu chaque rendez-vous mutu abengaka ngai nabengaka ye ti moko mosusu ye moko ayebisinga na moni on dirait mutu na ngai nalingaka yo abandi koyebisa mutu na moni on dirait olinga lipasa abi nalinga lipasa no makasi abi na ngai mutu yango ayebisi ye senga onos na opesa yo na opesa ngai lipasa nalei na ngai na ndako boye dimanche na moi telefone esone babengi ngai mine banda odérange nga oyo toza place boye na ye mutu yango ayebisa biso kaka lipasa na ngai ye lipasa na yo na kabelo $500 na komi na tema mine bandaki kodérange ngai mutu yango azobondela nga olia te basombela okisi ya bandi osilika o te ekomi nini okomi libala naye kotema nazongi mpo na biso ke azalaka mpe un peu moins matata na ndenge na ye lo mosoko obake eza yango normal nga azalaka très cool mais ere omona ke eza yango normal nga aza très cool le mosu oyo bandaki kozwa 1 nga akomi kozwa 10 ebota biso matata te eza mambo bamapasa mama niko na Suisse aza lipasa mama niko chez bino bamapasa bovandaka ndenge nini émission yango yango oyo tobeta masolo ya vie Gisèle Boulembi nayebi te lelo ka nde ire na bozala na mwa matata na yo bofandi mpenza boye mobali aye alatisi moninga vale mais moninga azobota te babi yo folanda eza ndenge nini bon soki namoni ke soki alatisaki voile eke nde nga aza na problème te so oba alobi ke non nazwi yo mpo na bota no bana na problème te condition ezaka ye nde andima nga mpo na ngai kaka ke na sauvegarde libala ndeko na ngai donc nabota nananga mpe kapepe naboti nanga mpe boye atikala zwi ne mwana ngai natambola nakisa makambo na ngai est-ce que so bokoli mpe eza fier olobaka ke toa mapasa nga kuta ekoma moko ambete nga omoi te mosu botemi na nzela bozwa taxi bo bavoiture ezoleka ezotala bino bamapasa moko moto aotunanga bamapasa nakoma obaye meme korépondre omoi so moto otuna bamapasa mwa mo na beti carré donc mo ekoma ogene nga moi te so botemi bozwa taxi mona bavoiture ezoleka ezotala bino bamapasa bon et ça rappelle à moi impact mon bout et ça suit ma passe ba kokana et ça rappelle moi bien bo ta ba so tala bino ba passe bo na bo donc le ti biso parce que ma passe ala tambola ba mi bali au moins ta so bo le kaka côté mo ma passe otolinga bango makasi ba tambola ka ba mi bali tolinga ba camarade ba camarade trop de problèmes pour ce tongi biso mbali et c'est la capa biso mbali muta ko keye ko loba azate c'est to ba kisi 4 5 6 mama woni ko ba problème mapasa boyebi mpenza ndenge nini moto mpa akobota mapasa fandi bwi te nabenga mapasa ndenge nabota mapasa bapesanga ata chance ya mapasa ezalaka wana eza mapasa nzambe ekani mutu apesaka bango yango bamapasa bazala bango baza baintouchable mpo nzambe nde mutu akela bango nzambe nde mpe mutu atindaki na kati ya nini wana donc de maki ekota en tout cas lipasa abi na kati ya nini wana de maki ekota placeta na placeta en tout cas nayebi te bamapasa bazolanda bino baza peut-être na mwa histoire mo bakobetela biso mpona bino so bamapasa baza na histoire bakobetela biso histoire ne ntango babandaka kotambola nzembo bango moko basala to nzembo boye bayembela bino kala wana bonga nayebi le tobotama bayebeso nzembo boye nzembo etimbe nzuzi bana balongo etimbe nzuzi bana wana yebi nzembo bayemba bapasa le tobotamaka nde nzembo bakongo bayembela bamapasa yango wana nzembo nayebi yango wana nzembo esisala bino kana bazoswana nde basiki beso boyembeli bango nzembo na bango wana to boyebisi bango kaka wana mosusu eza te obino mo bosala eza te biso ba mikolo bu nde to mikolo bu nde to bamapasa mosusu nde bando opusana baza na mwa elo na bango bosala te bilembo mapasa wana ya moke eza te en tout cas balandi na biso bazosepela déjà bao basepeli na émission yango eza nango kaka boye chez biso bondo omona mwa bato ebele batame eza ebele Gisèle mpe bokomona ye ntimba ntusi nde mwa moke ntusi bokomona ye ntimba mpe bokomona ye na image ya Congo bamapasa bazotala biso eza nango nouvelle émission eza kaka mpona bamapasa te biso moko nde tosali choix ya ntimba na ntusi lelo tobeta nano lisolo chez bango ndenge nini ezalaka ndenge nini bavandaka ndenge nini ntango babotamaki basalelaki bango bacérémonie mais bassociation bamapasa ezalaka na kini lelo bino mpe boza déjà mwa age eleka ndenge nini boza na kati to boza te
bon nga penza na s'intéressera pena na association pena ya bamapasa ya kini te parce que bazwaka makambo sérieux te. Ozalaki déjà olongo? Bon nazalaki me nasi na longwa parce que bazwaka makambo sérieux te. En tout cas yango vraiment nakoba nde nini soki bozokela soso bamapasa mpo na nga namoni on dirait président na bango avantage mais ezala mpo na bango donc bino bozoya kaka mpo bamonake bamapasa bazoya bo na bo mais avantage mingi ezalaka mpo na bango. En tout cas yango na préféraka na longwa. O lelo Irène okosala association yo moko to ndenge nini? Bon nazalaka mpe na vision na kosala association ya mapasa nakendaki mpe namekaki mpe kobeta mwa porte na association moko parce que nazalaki mpe présentatrice ya émission entre nous le jumeau mais nazwaki vraiment et à noter mais ezalaka nga vraiment à cœur nameka kosala association ya bamapasa ezalaka bamoyen nde eza vraiment limité. Est-ce que simba parce que disait la obi déjà kini ezalaka mwa kokoso yo mpe kana kisasa soki sérieuxité ezali soki otieka du sérieux eza kaka eloko moko olinga mosala ozosala omoni ndeti yo la patrona olingi eloko ozosala yango otie sérieuxité donc soki ozolinga kaka eloko oyo ozosala sérieux kozala nango. tongi tosisa déjà tokomi na biso na suka est-ce que boyebi mapasa mo mpe bakoma mwa mikolo mapasa bakoko mo bazala mapasa mpo bino baa mapasa botambola déjà nayebi baa mikolo makasi mboyo na bokecho bazalaka na mbinza. okutana na association toka na ndenge bon nakutana kaka na ndenge kaka nazalaka na mi moko bango bazalaka bapire ser na ye boye na bonde yango tose sympathisaki na balabala biso oleko koyeba lipasa ndenge fo bazalaka bango bale to moto azala mo oyo aza lipasa. bon so bazoleka boye nayebaka kodifferencie bango ke surtout oyo bakokana makasi nayeba kodifferencie ke baza mapasa mpe nayebaka ke oyo yaya oleki ata bakokana ganzoka baleka kaka beye moko otalika ye moko oyo aza lipasa on eza pasie mais so bazoleka bango baleki bakokana nayeba kodifferencie oyo yaya oleki mpe natunaka bobo mapasa yo yaya yo oleki mwa bandimi bamapasa ebele bazotala ngai oyebi ndengai mponga mo mpe na lipasa donc nayeba kodifferencie bango mbala moko bamapasa ebele bazotala biso siko bakoretenir ni ndenge toyambi bino bobeti biso lisolo na bino ndenge bobotamaki ndenge bokoli ndenge bokomi na vie de prière bamapasa baotala biso peut-être na bakomi na wana vie de prière te bokopesa bango conseil nini mpo tosisa. bon nayebi ke meme bapasa oyo bazolanda biso basi bakoli déjà nayebi ke moto nyonso akoma mpe na vie de prière nayebi te nandimi teke moto nyonso akaramaka na mama coutume te. bon nayebisi bango kaka ke tolingi bango mingi soki moyen ezali tosangana tosala ta mwa soso mapasa eozala malamu mingi. nanimoni baobengelela oso balingi basala association babenga ngai na 09 097 88 050 49. Voilà, merci beaucoup Irène tosisana yo nayebi te so bona nzembo oyemba so na suka nzembo ya bamapasa me baoyo baolanda na baretenir nini oyo beti histoire na yo baona babeti yango te. bon baoyo baolanda biso partout na monde na image ya Congo nasepeli mingi soki boza basuggestion ya kopesa biso boluka biso toujours na kati ya image ya Congo bokozwa biso. bon numéro na biso ya contact ezali mozizo asapesi numéro nga benge mingi mozizo mozizo asapesi numéro na ye yango ezali 09 98 63 93 00 ou bien boluki biso na site ya image ya Congo bozwa biso to développer ebele pe ba o baza na besoin ya kosoutenir biso ndeti bambition nange ezali kocréer ONG moko oyo mpona kosoutenir bamapasa oyo baza na besoin kosoutenir biso en tout cas babenga biso na image ya Congo oyo babenga biso na numéro oyo napesi bino soki boli bosoutenir biso bobengi biso na boluki biso na image ya Congo ou bien boluki biso sur Facebook Irène Boulembi bokozwa biso toza na mpona bino. Merci beaucoup, c'était chez Bisso. Na bandeko nanga ba mapasa mwa mbote mibale misato ndenge na pesi papa Flori merci ebele et ceux qui yote metolata ki uniforme ya Marie Misambute merci vraiment na maman Jeanne Mombong na Londres sika bozali merci beaucoup na Célé Dibois ya nanga ceux qui yote menalali libanda ya Célé Dibois ceux qui yote imaza Kongo tonga tolala libanda mwa mbote mibale misato na bato bala. bon mbote mingi na bato bazolanda ngai surtout ba o baza na mikili ya poto mbote mingi na mina nga moko aza na Paris papi mabiala mbote mingi baza pe bebe bata poto yango donc sina ino bana kotanga bango to koma ti butu
donc napesi bino mbote mingi obolandaka baza peka bato mapasa parce que le bakende obota mama l'air a poussé abimisi moko a poussé so abimisi musu donc bazaka mapasa moyeto boya bango ezate mbote na bino mingi mbote na bino nyonso bato bolandaka image ya Congo tolingi bino mingi babiso ebele vraiment nga na opesa bambote na bamapasa nyonso oyo bakokana te bango nyonso bazaka bamapasa bambote ebele bana Paris bana Londres bana Suède napesi bino mbote ebele tonton Clément na Suisse napesi bambote ebele en tout cas nalingi bino mingi tokomonana kaka na kati ya image ya Congo. Vraiment, merci. Merci, Ebele, pas Hervé Lola. Moussa les Nana. Merci beaucoup, la grande encore. Merci, Ebele, la Célé Dibois, Yaya, Soki, Yoteme, Tolali, Libanda. Merci, na Papa Flori, Mobali, à Maman Jeanne Mombong, na Londres, grand photographe, na Londres. Merci beaucoup, na Babone, Nyon, sur image à Congo. En tout cas, merci, Nabino. Merci vraiment. Ya Roleka, SMS Nabino, na WhatsApp, Tozo Solo là, na Facebook, Tozo Solo là. En tout cas, tu continues toujours en ligne, image à Congo est loko na bino, image à Congo, il y a aussi ta vérité et bo bundela biso pour na Congo mikolo mandu ke simba mi pour internet, ba biso bato lo ba vérité. Biso bato zo lo ba vérité. Ya mais to ko kufa te sur internet e kangam na Congo vérité au monde on soit surtout image à Congo surtout kangi. Bon la vérité wapi. Tout ce qu'elle a toujours branché na image ya Congo. Merci na bino so bolandi biso mbala sema to kutani na émission chez biso émission ya sika na image ya Congo. Bon c'est là. Au revoir, à la prochaine. Ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka Congo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba finga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana ibiso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino yo so bondimi yango pour la production na bino nanga ki film moko boye théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka